ndenge na vandi boye na milingaka pisha pisha na milingaka talaka de la moi ça miso lala moi ça miso lala na milingaka une femme africaine moi c'est ma lèvre sensation na milingaka maman Jonathan maman après c'était na milingaka nde na boye faux chéri on est bofinganga faux chéri na milingaka makasi les caméras au kito monte machine au kito na milingaka maman nanga botanga trop belle na sans défaut kana mi nanga mi balo epola o na lela ngomabi donc yo zwa temps nga pe nzamba salanga bien tant pe no sala bato salanga pe na repos salanga bien makasi siko elengi nango yo finga nga faux chéri me bato ba kama ana taille quoi ça BBL to ba to corriger nyonso to corriger ba taille to corriger bino na bilongi to corriger bino na éducation te vous comprenez âge na poto déjà na sina lexi quarantaine les andé monté na muto poto na 20 ans mais na koyi ko sape makam ko leka pe muto poto na 20 ans so azane maelete poto mona batu mingi awa ba poto pe kala basana bango lote pisha poto toye yango eloko na osenga bato balongwa ya Kishasa bakenda balongwa poto bakenda ya Kishasa botika ba influence wana ya kolobaka okutena moto ngape na so ye na poto na oyambo epana nga so ye pena na oyo yambone oyebiki osala ngoti la belle ka ebea la belle ka nie ba pesina nga la belle na ol sola pembe na famille osololi na baninga ozoli na bango libota na nga osa semblant mais so muto na epoto obengane na ndako na taso lingo ya poto yaka na mbongo na chambre po awa to kohabita kaka ngai nde na yebwe na ndofungolela bino pembe na bano sola na bino et puis bino pe bato bauta Kishasa botika songisongi bino pe okuta yaya ya mobali asukola basani ubengi mama bino allo mama yaya kutu na ye awa asukola basani oke to vivaka bongo mwasi akenda musala awa mama yaya mwasi awa mbongo nyonso asalaka pesaka mobali ye mutafutaka ndako awa bakabolaka dépense okomo tinda bana na yo bamankake respect poisi ntango osilika olobi azotia bana no mal à l'aise nzoka nde yo moko moto otinda bana no bamankake respect obenga na ndako na stratégie baobenga stratégie baobenga na ndako na stratégie pisha mabende yango wana mutu aye nde toyaka awa toyebi tobetaka baplan mo na molili na olobango boye te na code mwa biloko mo ya molili biloko molili wana mais tango okutanga na osala molili nanga tango babi molili seke ya molili yo benga nga na kombo nanga yo ebiki na molili na kombo mususu uso bele na obeto karame ozo belela nga tete okabo commencer la discussion au pays na français na mundele elle s'appelle comme ça non elle s'appelle pas comme ça c'est pas bien c'est pas bien challenge ya biloko kolia basala pe ba clash meniti ya bisote ya ba famille ya kofuye ba koko ya kofinga na ba parenté mingi ya bamweza ka futu ola kisane balamba futu ola kisa oteka ba perruque bazoteka mais oya biso ala ngwaku na balala yo ezanini bandeko na biso basi ezanini kandi na fandi bwenga manike na kofanda 5 ans sans mobali daya ba biloko kako nzamba linga te na sala yango te se masturber ba ngana mobali ngana na tina mema mobali ngana commune pona ndo ba fornication ya mabe na commune tout ça ma civil papa ba moi tellement ba to mema na biso mbale iti na témoin na biso to tout ça ezande ngana bandaki kokumisa nzambe pe na baki réalité ya pisha bomba réalité wana eza mabe mutu mususu olongwa Kishasa bato baoteka bandako po baya poto to koma na ba rubrique mo bongo solo la poto bato baoteka bandako po baya poto atekisi ba parents na endako abina ke poto na tanga okoma akuti réalité ya mabe famille koma ba locataire babomio mbongo ya pasi na mboko oyo bandeko na nga awa kodia okumelo kulata bilamba sika
biloko olia ya sika ata na fulu okuta pena bug hamburger babwaka okuta babwaka mpe na kati na sani nango okuta frite mpe babwaki na mapeka mpe na sani nango bien na ketchup nyonso tofungoli bato maboma balia biloko bien okuta bacon mpenza soki nazalaki pena réellement na problème pisha nanga nasuka wapi po pisha yo koka oloba te koka olobaki no te ndenge deja Karine asaleli manike cagnotte nga na opesa te mpo ya ede apesi deja 1000 €. Pourquoi osala eloko mpo moninga azwa te olakisa bato ke napesi ye mopesi te? Pourquoi asalaki yango mpo nasenga ye pe te? olasali bolamu me na nsima osali bolamu te tindi kati ya kala apesi yo te. omoni na baki eloko moko Karine ntango tina nga bavoice ofingi nga nalingisi mamba ofinga te, ça n'arrange rien. Mais omoni oyo nga nasali yo esu yo mo olobaki te oyo bavoice oyo nazosali lo mema yango na internet na memi yango mpe malelo obimi ridicule yo kanisaki obima bien obimi ridicule omoni ke obimi ridicule omoni bato bafingi yo. Tu as déjà des problèmes avec les gens. Ok, obakisa lokuta moko boye pa moto mona sengaki na ngai opete. Et puis na osengo na otuna oloba no en bien que mama oyo alobaki a opesa mbongo apesi te fi o atini mbongo na Chypre a pire petit à R9. Badino ko finga oloba na ngana kanga mbanga na nga. Nani yango ko opesa nga $100 famille nangi bwaki nga libanda ebenga ninga. Karine mon a $5,000 voilà na minute on a ngote voilà mais ko simba on a simba ngo makasi. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nin. Na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango kati si. Omoni ba mama ngo so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so mo ezali opesa nga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga dit. Elo nyoso la saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya omona nga. Ah boyete. Nga na sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou sala ka dejo tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Et sala ka dejo tous tinda na 3 pays Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na délai
ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi po na tiki yango na Global Express. Ah otindi. Na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. Global PM Express. Agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kuta na batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel pelo lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi zo lula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batounon Sobaria, ça souki ne a. Batoubo Outa va par-ci par-là. Bossu Samoutoute. Côté Morosa, na besoin de tanite. Tant au fan de Bapiona Té à Romela. Bapiona livre aux otanga. Bapesio Bena Makamunyo, so si rendez-vous. Numéro ya Mwane Bimi. Adresse à Mwane Bimi. Sankara de Kunta. Basala Batunenge Nini. Au secours! FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, tous qui sont en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichankinou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations. Et puis pour vous informer, c'est mon devoir. Toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne répétable, d'information à temps réel. Voilà, laissez-moi déjà pour commencer cette émission de dire merci à mon réalisateur, Grace Kazi, les réalisateurs jeunes, donc, salut Tanayo, Grace Kazi, Nabi Omemabiso Tina Souka, Ndebo Monabiso Bonzenga, et za Nabokasi à Grace Kazi. Voilà, Luki Passport P, à côté la biso, Patience Moukendi, de longues jambes, Kennedy Chiquito, Papa Paradis Chiquito, Mbote et Belena restaurant Paradis Secret. Donc voilà, aujourd'hui je reçois pour vous la reine de l'internet, Manique de John, Inika Tonja. Aujourd'hui on va essayer de parler Manique de John, Batuba Oluka. Manique de John, Azarana clé internet tonini. Voilà Manique de John. Actualité, Yango est obligé à toujours tout bengaye parce qu'il n'est pas le bané pembe. Donc voilà, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, j'ai dit déjà bonjour et bonsoir Manique de John. Bonsoir Pichakimou, bonsoir à tous les abonnés de
Image Prod TV. Et avant de commencer, j'ai dit toujours merci à mon Dieu pour cette souffle de vie parce que Kola Kolamuka, Eza habitude, Eza Mawananzambe. Je salue Papa Herbie, Radio Parole Vie, Nastaf Mobimba, intercesseur Nyonso, équipe Mobimba, ya Radio Parole Vie, Oyo, et comment Église Nangai, et Sikana Sambelaka. Je salue le Père spirituel, le Père de l'église SFC, Jean-Paul Mayata de la foi, notre Père, je les salue en passant. Et puis, napesi basal nanzambe nyonso, Pasteur Carlos, il y a église, il y a Walesa, napesi ope bambote ebele esika ozwami. Je salue Ernest Falombatable, monsieur mon mari, Babi. À la vie et à la mort, on est ensemble. On est ensemble. Atato monanité, atato benganité. Mais on est ensemble. Non, attends, non, monité, atato benganité na ebikazawana. Wana ni bosini bongo to bolingo. Ezali kamwa sini te bolingo. Bolingo sole kufati. Voilà, donc je salue Jonathan Kadima mon maman. Maman. Voilà. Métis noir. Voilà, je salue Prince Babia Oyo EP déjà challenge c'est banda ki monenga na zobina bébé donc Izawana. Zoro Mabia les news de Star, je te salue en passant. Goretti Louvezo Mami Demo Chimène Lopez Chloré Kardasha de Bruxelles. Luki Passeport. Luki Passeport Izawana, so qu'on a besoin d'un passeport na yo, Luki Passeport, convoiturage, visa ya Chypre, visa ya Chine, visa ya Dubaï, Luki Passeport. Patience Mukendi. Des longues chambres. Ma question est à Picha. Ma réponse est à Anandonga, la fille du roi, la fille unique de Maniké Tom Yumba, mon bébé chéri. Réponse Bandoï, je t'aime beaucoup. Tom Ituni, mais mon frère. Voilà. Merci na batunyo so baruta la biso. Otokoloba. Ma réponse non pesa. En tout cas, na sengi bino déjà batu. Oh, borosa la choqué. Pardon. Bolimbisa, ezamunoko. Yango na Bible, na tango na zoba kaka, que le Saint-Esprit contrôle la porte de mes lèvres. Le 15 mai, tout ça, on en a papa chéri. Le 10 mai. Le 10 mai à Paris. Le 10 mai, ouais. Avec papa chéri. Le 24, avec la Polka Goga. Toto ina tembe. Non, tout ça, na Paris. Voilà. Tout solo la masolo ya solo bizarre ebele. Mais Manique de John na rota la oboué. Vraiment. Premièrement, teinture, santé, et puis na kitchen dans biso tom sousou, biso babanto et surtout tout le monde a. Et na bo synthèse le 8 mars, tozana Orléans na Albino na Montfleury. Na ozana Orléans. Le 8 mars. Le 8 mars. Ba maman ya. Ba maman ya Orléans, ya pembeli boya bo mona Manique de John na ozalawana na Montfleury, brasserie Montfleury tozalawana na Grasse Kazi na Pichakimu. Bon voilà. Bana ya Orléans, Toroya, to fêter na bino moi en tout cas moi ya ba maman balobi Adèle Djoko mu finuku ya Italie. Voilà. Na bandolo ba na kitchen na biso surtout biso ba bantu so moto ajezo poussa na tout le monde aka moi longi tant so kende ba tout le monde atale ka maman ajeki mais sinon yo to baloba mbongo isalaka beauté ya bato siko tout le monde a maniqué au hasard on a potobwe ba changement oyo beauté bato et là mo pisha na yebi so l'Éternel dit dans la Bible alobi na ozongi c'est génie en fait na ozongi c'est là yo oyo nyonso ba botola ki yo les sauterelles t'ont arraché. La Bible le dit. Nga nazaki na Kinshasa tout au long de ma jeunesse, tout au long il y a vie nanga de 0 à 48 ans. On a banana 50 ans na Kandaka bon désolé on a botam na 1976 76 na Nzambe aïb makamne le kana vie nanga il y a eu des envoûtements nazaki mwana muke diable apesa ngelo nga bakoko nako mukolo Nzamba zongise ngelo ngilanga bo mwana parce que tango Nzambe tanga zongisela ka mutu nyonso o bazwaki à partir ya âge o babane ko envoûter a zongise longi wana. Yango j'ai dit merci à mon Dieu. Yango nazotuna arme ya prière c'est la foi. Arme ya prière. Arme. Bible eza arme. Voilà. Masasi eza kondima. Kondima sasi wana eza prière. Kondima no eza na dimension nini. Kondima na yo parce que Bible lobi soko za na kondima ko loba na kiti wana ndezo vana talibiso ay longwa wana kiti déplacé. Oui bien moi.
alors kondima na yo eza na niveau nini parce que nga kondima na nga nde esali nga leo nazala manike oyo naza na kati ya pasi na kati ya addiction na kati ya kolela kotambola makolongolo kozangela mba olata famille kobwaka nga nazalaka na ondima na Jésus Christ de Nazareth yo na osenga bino za na ondima la foi zaka na ondima doute te po bato bazaka asambeli lelo asengi mwasi ozosambela ozosenga libala mais na libala na ozosenga libala ngunani ozosenga pisha tozosenga grâce tozosenga Jonathan tango na sengi nzambe pesanga R9 ata na moni nani na ata ozotanga mafuta lokwa na baki nzamba désordre te nzambe ya ordre oyo yo senga mais bato baza aosenga Jean mais so amoni Pierre aluli amoni Jacques Paul aluli siko nzamba otuna azosenga nini ozosenga prospérité loko les zoamite obitena ki oteka nzoto pona swana ya muke leta o wana yate nzambe ya ordre yango moni bat makambo esaba ozo ote banana bana osambela na zwakate bat ba osala ba 20 ans na ba église l'église c'est l'école du savoir kondima na yonde e sala yo ozwa oyo osenga pa nzambe mais nzambe nzambe ya ordre tango yo ye na désordre tango lobi nzambe na nga nde na fani na ye ana poto na tiki mobali na nga na Kishasa zoyoka na tiki ye kuna ata na yoki mobali na nga zwi mwasi lokola Adonai ayebike mobali wana za yanga iyo ato ye ato salini nzamba opeso ete nzamba ayebike mobali wana za ya manike ngai na osambela kaka na ndolo yebisa papa promesse obi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux feront qu'un. Alors ngana eto amoko ata mwasi yango zwi kisi ya dimension nini atosali atozandoki ya ndenge nini nzamba yebike R9 asa mobali ya manike basala 10 ans non yonde oye ko créer trouble na couple na ye non nzambe ato vandi na mbula comme nzamba opesa oyete bo vivre quand na passe bo en abondance te parce que son abondance grâce na isa na maboko na nga parce que auto sola yo yebite à la vie à la mort voilà Oto sala yo yebite yo kotaka parce que moni mobali ase meti babi linga mobali ya mutu oyo yebite mais ngande na zabo eneti sopena mwana mwasi bino lingi R9 ata nzamba oboya aba hego mobali aza mobali acha ina ba réseau mutu mukimbo mais na facha yebi ke R9 moko baza mobali manike moko boye baba peuple congolais ba vanda na mboka na nga na fachi na mama Denise ni yakero yebi ke non R9 moko boye aza mobali ya manike moko boye baza bato mboka na nga tango yo lingi mobali ya mutu oyo oyebi nzamba opinir yo yango bato nyonso bazo koma NF mwasi mobali nyonso aza puni parce que balobi kotia trouble na koluka ya yo ngai mobali na nga na faine 10 ans nde na bana na nga wana na trikaka bana ya batute na liaka bana ya batute na lala pongi na lamuka tangu yo ye anande nga sano lobi te na chela ana poisson kufa eko bongwa na vitamine parce que nzamba yebi manike place afandi atikala ko tiela mwana ya mutu atsengela kaka bana ya batu bolamu voilà alobi soki nga na bateli na obatela na pamba yende mo bateli malamu les bons bergers. Voilà. Il ne déçoit jamais. Voilà, j'en profite aussi à saluer. Yango nazo senga batu surtout zala na kondima. Mais yeba ke nzamba nzambe ya ordre. Ezate kende naza awa nazo kene kosala ekobo mais na ye na makolo na fuka minzambe libala nanga te mobile yango mona ka mobile ekobo ya mwasi boma mobile. Neti nga sona bano saki ndumba R9 ozo ba problème place ça. Ozo comprend parce que to ndeto saboué on a été libre dans notre couple, on a tout fait. Nde na fandi bo ato fandi obo sa R9 mabe o mwasi na kisi ato lesi yango isimba. Ezoate. Parce que ngai na yebe sika na kona libala na nga couple na nga na kona yango na misisa ya makila na Yesu. Oh. Voilà, misisa ya couple ngeza yango na bi kona projet na yo misisa za makia na Yesu Kristo. Kona classe ya bana misisa makia na Yesu Kristo. Vi ya bana na yo misisa ya nzete na ngeza makila na Yesu. Soko koni yango oche makila ntaba mukolo moyini akoya kana aufula ka
C'était quoi raté? Voilà, Manique de John. Voilà, au lelo yopé, photo na yozo circulé na toile, tout, Manique a sali BBL. Des BBL non, ça t'es 4 millions, 5 millions à BBL non, la Jonathan Visa, non, la Anna Visa. Et m'tana approché ça quand zoto, ils ont des nazalaka. Et nous attaque 6 kaka dima, maman a répondu à Léo na pulguer à l'obi. Na moni a commis na commentaire à l'obi, nano a commis denga zalarati. Nga pa naza so na telemi boye, naza pa na forme, nga na mona lando. Mama kola, naza pa na guitare, naza ka mukie pe na poitrine boye, ya minene te mo talinga pe na bo sepeli. Bato ba yebinga neti ba ona badikai ba Eric Yombe ba yebi ke nano a comité. Donc yango na bisin nzambe azosong sanga ndenge na zalaki yango nzamba lingi na zana conscience parce que ndenge na zalelo ezobenda pe tentation ebele ozomona yango mona lalata toujours manto mulai ezobenda tentation po nini mibali bazolinganga bazolulanga mingi ya tembe pe eza pe na place mibali ba obeta gazon ngana ozwaye ngana ozwaye yango ngai papa Herbia lobana nga lobi nzamba zanzambe ya ordre. Il y a des ordres, voilà. Na ebi objectif on a ela awa. Ya ngona okeno sala BBLT po mbongo wana ezana batu o na neti so sali BBL na corriger nzambe. Ngana milinga ne na sabo na ba lèvres sensuelles na ngana milinga raboye titika balu champagne rosa yebi de longues jambes patience mukende yebi yango bobo sanate so za na besoin ya passeport o za na besoin ya visa ya Chine ya Dubai luki passeport o za na besoin ya convoiturage Belgique France luki passeport ndenge na vandi boy na milinga kapisha pisa na milinga ka tala de la moi ça monsieur là moi c'est monsieur là na milinga ka une femme africaine moi c'est ma lèvre sensuelle na milinga ka maman Jonathan maman après c'était na milinga ka nde na boy faux chéri on est bofinga faux chéri na milinga ka makasi les caméras au kito monte imaginer au kito na milinga ka maman nga botanga trop belle na sans défaut kana mi nga mi balo epola o na lela ngomabi. Donc yo zo temps nga pe nzamba salanga bien tant pe no sala bato salanga pe na repos salanga bien makasi siko elengi nango yo finga nga faux chéri me bato ba kama ana taille quoi ça BBL to ba to corriger nyonso to corriger ba taille to corriger bino na bilongi to corriger bino na éducation te Vita Morena, la reine de Brésil. Voilà, tout continue la bicho na Manique de John, mais Manique de John au commis déjà ko ume na potongo oyo ya oyo ne bato wa tikala so pa kima ni osoga rato tika bango ba loba mais le lo suko bipota la mokili to potongo vendre réalité nango différence ni au moni par rapport ya Congo na bicho a na poto pe pisha réalité à poto eza trop triste, eza trop dur. Non, le baté que poto eza bon côté. Congola mabe. Parce que na sali penza constat, je vois les Ivoiriens, les Camerounais, pas vivre en bisoté. Pas dans la solidarité. Ils sont solidaires. Mais bisoto a la division. La pesi mbutalombi mbote na mama lombi. Mama lombi mbutalombi. Voilà. Patrick Maloavengi, 31 rue Marcadet, Diezola. Diezola, Château Rouge. Voilà. Paris Château Rouge, Paris 20e. Donc, on a la maman pasteur, maman Mireille, à Lambert de Paris. Voilà. Donc, Paris 20e, on a payé sur Bamboté Bélé. Donc, différence au Yomoni Mingi, Angona. T'es là, na sisa. Ouais, non, tu copies. C'est là. Pour le coup, il faut tout le bango. Oh, t'es pote ya passi. Poto ya passi te biso neto comme ça poto passi poto amote amabe. Mutu so aye poto neti ngana ye poto na kimokolo. On se comprend. Age na ye poto déjà na sina lexi quarantaine. Ezande mote na mutu aye poto na 20 ans. Mais na koyi ko sape makam koleka pe mutu aye poto na 20 ans so azane maelete. Poto mona batu mingi awa. Ba ya poto pe kala basana bango lote. Pisha poto toye yango eloko na osenga bato balongwa Kishasa bakenda balongwa poto bakenda Kishasa botika ba influence wana ya kolobaka okutena mutu
nga pena so ye na poto na oyambo epa na nga so ye pena na oyo oyambo ne oyebi ki osala ngo te label ka ebea label ka nie bapesi na nga label na osola pembe na famille osololi na baninga ozolia na bango libota na nga osa semblant mais so mutu ana ye poto obengani na ndako nao yango na oloba na bato nyonso oyo communiquer très important so olingo ya poto yaka na mbongo na chambre po awa tokohabitaka kaka ngai nde nayebwe na lofungolela bino pembe na banosola na bino epuis bino mpe bato bauta Kinshasa botika songisongi bino mpe okuta yaya ya mobali asukolaka basani obengi mama ya bino alo mama yaya kutu na ye awa asukolaka basani oke tovivaka bongo mwasi akendaka mosala awa mama yaya mwasi awa mbongo nyonso asalaka apesaka mobali ye mutu afutaka ndako awa bakabolaka dépense songi botika yango moni bato bazaka pe awa balingaka te mutu akishasa ye bavi na ye me loko ya mabe ndeko no sokwa so oye poto mutu uti Kinshasa ndeko no alobi kende kobwaka aini yo te azolinga okoma indépendant pe neti ye mais il faut yeba ndenge nini ya kolobela mutu mais yo ozela ti agafe kalika mwa muke obengani ye olie olakisa ye ndeni babwakaka yo prefere obengani yake no telengana mabende yango wana okomo tinda bana na yo bamankake respect poisi ntango osilika olobi azotia bana no mal à l'aise nzoka nde yo moko mutu otinda bana no bamankake respect baobengango na ndako na stratégie baobenga stratégie baobenga na ndako na stratégie pisha mabende yango wana mutu aye nde toyaka awa toyebi tobetaka baplan mo na molili na olobango boye te na code mwa biloko mo ya molili biloko molili wana mais tango okutanga na osala molili na nga tango babi molili seke ya molili yo benga nga na kombo na nga yo ebike na molili na kombo mosusu posi obele na obeto karame ozobelela nga Tete, au capo commence la discussion au pays en français, na mundele, elle s'appelle comme ça. Non, elle s'appelle pas comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Camerounais, ndekone oya lelo, bazana baba salon de coiffure na bango, bazana ba restaurant na bango, mona bazune ndekone, ma pas ngano ata moi dire ote. Mais Congolais, Congolais n'est Tingabwe. Si on a que ça n'est pas Mbouta Lombi, bah on s'est moqué nanga. Mutumuswa benga na servi ya benga na ofinga. Mutumuswa beta na Facebook kaka a provoquer nga. Tango lubana ya potokala. Ake kufunda azana molili. Makamwane sala makana communauté congolaise. Mais ce qui totali na Paris pisha. Communauté oyeluaka ba salle pour l'église et la communauté congolaise. Surtout l'église. Batu nyonso basana ba église awa. Ba église nyonso basana ba salle oyeluaka. Ba ofuta ba 5000 € pour bat bayaka. Est-ce que pasteur a loué église pour Alex Sabino Nzela tango yo so kene na église motema ezo changer te. OK, Bible ezana motema. Les 10 commandements ezana nous savoir vivre. Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko ko sala moninga mabete ko lula te ko sala ko bote yo nga na ye yo zolo bananga mi tangu yo olongwe kuna ozolo bananga manike poto pe ya mbokati linga na oka mobali yo tinanga na linga ana mwasi na ye asa tonga ndaku na ye pona poto mobali no so na mwasi na ye Yusko linga, olopesa nga conseil manike kanga motema sambela nzambe, tia mabolongo na se, nzambo asaka ba merveille aselo miracle. Mobali na musana na esimba aya. Yozo bananga linga mobali oyo azana mwasi na deja apolo ba masinga na miniati kayo mutalbo so sekanga. Kayo mtocha commentaire a ofinga. Ou alors non. Ou alors non. Kongola bunda kaka na pesi mettre botamba bambote belé. Kongola bunda kaka maître toxique nyama solo. Calé. Kankale. Bascardi non on appelle ça maître botamba maître toxique nyama solo. Congolais. Ataku to sali ndenge nini.
so to changer motema te facha okokane te congolais fa banana o changer motema façon de penser façon de vivre congolais to changer ko bandeko na biso soko tali live ya ba camerounais ya ba ivoirien challenge ya biloko kolia basara pe ba clash meniti ya biso te ya ba famille ya kofuye ba koko ya kofinga na ba parenté mingi ya bango ezaka futu baola kisane balamba futu baola kisa baoteka ba perike bazoteka mais oya biso ala ngwa kuna balala yo eza nini bandeko na biso basi eza nini ovanda na TikTok de 1h à 5h du matin après le mobile soka tromper yo ok pas passer au mobile nanga ba famille nanga bazoloka nga te oyo miloka oh na malili oyo tiki mobile no na mbetu yo ana na salon na TikTok tango sisa o lali mukio sukoli oke musala otiki kanda kusalite parce que t'es fatigué t'as beaucoup parlé ko lo babo elembisaka ba énergie bimi et puis ba énergie ngo bimi na nini manike azana balabala manike azui manike problématique o finging ngana lali ndenge bofto finga kana TikTok soki to te akalilo banzambe bongo bato ebele ba bongo ama nde to finga na TikTok to bite to enseigner parole de Dieu bato ebele ba bongo ama congolais changer bandeko ngana oloba kaka o azana posa o changer o paza lingite afana parce que biso moko toza ko encaisser baku ango mboka na biso na guerre mboka na biso na ba minerais nyoso meto obonga ça fait très mal et puis ba na biso ba bandeko ba koya tam susu ina ndako batu okuti mo logique okuti tam so na installation sanitaire tam su fo bois kamai tam su fo pansa tam su osuba ki ma o yena ndako ya batu yo mesena toyata Kinshasa awa bapangusaka ndako na mai ya pamba te bakisi eyalaka mpo na solo kitoko babactérie mboko eza na bapese ebele binsekwa batambolaka nde bafungi soka pese koti mpo bimise na ndako me yo olingi kosala mosala te nga na Kinshasa naza na bambolo o comprendre naza wana tom aza wana moi mosala azali mais awa je travaille je prépare pour moi-même naza na ba insasine nanga na kati na appartement na sonné to fanda to tia horaire ya bon sa salon ponde za na chambre na muta oya yeme nde to tia na sala ka musala na lambaka ta nga kunde na sabo propreté kut na maniaka propreté na linga salité te ngande na sabo na ko soka na moni 5 pesi mbamo na bano be le nom de Jésus banchor alors na linga te bazala alors awa eza na biloko nyonso oyo elongola ba salité wana pisha na salaka ezana batu musu pisha ba te manike ba bengani e kuna po azo sukola mai ebele manike ba bengani e po azo kene comme Dieu vous la bouche autorisée que bana se masturber manque à respect alors que la bouche autorisée na yebi kombo na yo na yebi yo bien na otanga kombo na yo na oloba place ozalaka batu ebele ba ozala ba rando na bango après le bio manike mabe et loko pe comme sala nga lelo esaka koyeba nzambo nazoluka na papa na nga molimo soka na sale mission mabe soka talika ka batinde et comment li kam que son saka mission bakati batili papa ya be na radio parole vie ba fundi omona pe papa benga te boye te côté ya ndenge nini kolanda te ata mutalobina mais tango zoloba na nga mukolo boye na kosim papa ngande na fandi boye ngama nike na kofanda 5 ans sans mobali daya ba biloko kako nzamba linga te na sala ngote ko se masturber ba ngana mobali nga na tina mema mobali nga na commune pona ndo ba fornication ya mabe mema na commune tout ça mariage civil papa bango ite mama to bimana biso mbale iti na témoin na biso to kino tout ça mbale gas ya wana le baka yeso lingo ba nango mona no pasi pamba moko mutu nanga ko ya buka na ozwaka ba papier to sama si vina Kinshasa ba ata bobana kino banga yo ngani mwasi nayi
ça no père tata boboti bana nga na mariage civil nanga osamba nanga na l'état po ba président Rachidi Koupa balala kité papa na biso Célestin Sala kyo balalite baboki manike libanda biloko boye ba oloba je profite pour saluer Rachidi Koupa na pesi bana bandal bomoko bandal ba joli mayala ba bengi ezande ngana bandaki kokumisa nzambe pe na lobaki réalité ya pisha bomba réalité wana eza mabe mutu mususu olongwa Kishasa bato baoteka bandako po baya poto eto koma na ba rubrique mo bongo solo la poto bato baoteka bandako po baya poto atekisi ba parents na endako abina ke poto na tanga okoma akuti réalité ya mabe famille koma ba locataire ba bomio mbongo ya pasi na mboko oyo bandeko na nga awa kodia okumelo kulata bilamba sika biloko olia ya sika ata na fulo okuta pena big hamburger babwaka okuta babwaka pa na sani nango okuta frite pa babwaki na mapeka pa na sani nango bien na ketchup nyonso to fungoli bata maboma abali abloka bien okuta bacon penza na fulu eza te ko biloko epola o bato maboma na so leka biloko bakusu te bato maboma abaleka bacon na fulu okuta bele lamba ya sika na étiquette na fulu akati étiquette alati mutali boma mais chiko awa polo tadi erozwa te olo tate eza te. Voilà, merci beaucoup. Biso dans la Kinshasa, restaurant La Villa Isbaye. Donc, restaurant La Villa Isbaye sur l'avenue le Cocotier numéro 12. Référence terrain Wenge, non loin de lycée française. Donc, lycée française. Donc il y a l'Ardi Katamba. Voilà. Donc, Valardi Katamba. Donc, initiative à Boy, restaurant qui toko, de partout. Donc, référence dans le restaurant qui toko, et ça, on a gommé na Isbaye wana. Terrain Wenge. Dans la terrain Wenge, wana restaurant La Villa. Isbaye wana sur l'avenue Les Cocotiers numéro 12. Référence terrain Wenge Kaka. Non loin des listes. Donc, école française. Donc, école française, ça Benika wana na 24 wana. Donc, on a profité pour nous appeler ça grâce quasi. Grâce quasi. Voilà, maniqué, et l'Européen, oyoyo, et ningisi sur internet, batoualobi moté mamalamu ya muninga, mais yo o balou lié à dossier cagnotte. Karine Mokondi, oyo abeleli asali cagnotte, ayoki ke ser naye, et puis bande lo bango bien, torobe banakak, naye binanga yemena laksika ka, bonne foi nanga. Na sala cagnotte oyo punto to kang sambongo comme ça to aider maniqué so ki ba bengani na ndako azwa tandaku donc de wala ta première soin non so ki nazala ki pena réellement na problème pisha nga na suka wapi po pisha yo ko ka oloba te ko oloba ke no te ndenge déjà Karine asali maniqué cagnotte nga na opesa te po ya aider apesi déjà 1000 €. Voilà. Pourquoi au sala eloko pour moninga azwate o la ça tu na pesi mo pesité. Oh. Mais pourquoi ça a sala ki ngo pona senga ipete. O la sali bolamu mais na simo sali bolamu te tindika chakal. Apesi ote. O moni na bakelo komoko Karine tango tinenga ba voice ofingi ngala lingisi mamba ofinga te ça n'arrange rien. Mais au moins on a salué sur yo mo lo bakiti o ma ba fois iso na so loba na so salelo mais mango na internet na memi yango pe melelo bimi ridicule yo quand ça ki obima bien bimi ridicule au moins que bimi ridicule au moins de pas fingi yo tu as déjà des problèmes avec les gens ok obakisalo kuta moko boye pa mutu mona senga ki na ngayo pété et puis na o senga na o tuna o loba no en bien que Mama oyo alobaki a opesa mbongo apesi te fi o atini mbongo na Chypre a pire petit à R9. Badino ko finga ol bananga na kangambanga nanga. Nani yango ko opesa nga $100 famille nangi bwaki nga libanda e benga ninga. Karine mongo na $5000 voila na minito na nango te voila. Mais ko simba ona simba ngo makasi. Jibe pa na papa chéri moto pamba.
Likondi protège Boubou Liyonde. Yo kaba comment on tangelo. Comprendre. Sous les kauka pa Azuria. Gâteau chantilly ya pembe. Sous les kauka ya pembe. Si ko bato wana bakozanga $5,000. Puis chabato na tanga bakozanga 5,000. Goga la poule gâteau to ya tembe. Akozanga 5,000. Karine Tofana fandi 10 ans na YouTube na sola makasi. Ba chantage obino bo sala ka bato bengi moto na matière. So tinelinga mbongo te na publier ngo na sala live. Nga sala ngo te na sala ba obi combien de bato o ba tinelinga ba matière na bango na déstabiliser bango banda na epoto awa. Bato politique basi ya mabala ba homme marié nga na faire chanter bato te. Pour nga na na mission nga na se ya moi. Nga sala biloko wana te. Kala na sala ngo mais lelo na sala te. Nga pe na bana lobi ba ezongela bana nanga. Mais bino na ba sarato la ba nene ya boliaka na réputation ya bato ba ese boliaka na réputation ya bato. Bo sala kabalai na ba réputation ya bato neti ese. So on a besoin de matière benganga tunanga o matisa tata mwasi tanga na minyati siko ndenga fundi yo o suka na mwasi wana wapi ese azama tata tuna na chanter ba so azama tata kane mikola za ba mesha bande kono nyoso ba kufi atikali ye moko o créelinga ba problème na mwana Alice on direnga na pesa ki o photo tata mwasi nanga tikala ko benga nanga te soki na bima na ndako eza yo yebinga na lente wanda yo kana te na benga mo komso na butu Moutongo pesa mwana mukete alango azana 42 ans mukolo. Na Monique tata mwasi nanga akomo zo parti pris nanga mais mwana za ye na tika bango na kimia na bango. Bazala bien. To sola kana ndeko nanga wana. Nga za muto a compréhension na za muto a panza tenga na muto a sangisa. So na Monique te likambo yo sabete solution za na bima na benga R9 webita na benga R9 na solango awat abengi vie na ewana apesa mbonga gai awa na biro awa dia na so na vie na ngana Chypre aisanga sakana ndako na poto a Louisa chambre na ngamba na mutaswa asoki na sangi mbongo image pro des ali na nini na plateau na olala na plateau image pro chauffage za awa. So na zangi ba pisha ba osela nga camion ça va na kena te ba pisha fire zangi $300 te. So ba sela nga grâce fire héritier basket Shango basket Guy basket. Na sanga mbongo garantie te. Babita Morena bazali. Ba de longue jambe patience mukendi. Titi kuto silika mama champagne rosa lo ba manike nini. To yebi ngana yebi ko ça va bien. Ngobila ki pula motema be elenge balobi ngobila penza. Nga zange sikola na poto bangobila baza. Bubno bolingi tang omonite komema makamna na TV yango makamna nyonso eza exposé. Ba on dit même pas que mon naza ya yo po mama ngana mema vie na ngana TV te ngana na deux vies. Il y a Manique et Manique de John. Eza débattu. La différence sona. Et la différence. Et la différence. Sona yo mona tena baba na boya photo. Moi de John yo mogoy de John kanga na kaka photo na boya ka ngabi la gloire appartient à Dieu. Talanga na téléphone to suki wana. Ko ila ngambani ke na linga bilo ko na te pisha bito tambola na yebi na linga ngote. Ngalinga matala na te. Sona tamana nzana kangelungi. Mutu sa tu na pe yo mani ke na bingate. Ah eza yo ngabeza ngate. So eza ngasko esaini. Na linga nga linga nga ngote nga na pare ba bele la nga na lataka na ti dudu na cheni chapeau na chep nini na bata makana linga gloire wana te. Arrêtez yaya changer Karine changer so na mina o kanse na Hollande na ba no fingo te. Babi Hollande la liste mutasal dia na Hollande la liste ndenge nini pisha na Hollande la liste ndenge nini eza eloko nga na senga kite nga na senga kyango te soka sala kyango parce que ba ke nga na star actualité na ngama beze sala ka deux jours nga na kangi actualité une semaine deuxième semaine yango na actualité na kangi yango so na bina nga na biloko so na beti na kanga actualité une année na ka boy internet est amaniqué. On a monté na telemela.
Bamvuluzi bisimbi. Les mannequins de Paris, Paul Mamba, papa social, to PCP, Mbote, Ebele. Mais voilà les loyaux. Internet, les mannequins, le bien Kangarango. Tout le monde n'a pas pris concert, il y a Weranson, Internet est comme un kaka, Wera. Mais les loyaux, tout le monde y peut encore. Azalaka, déjà, si je ne me trompe pas. Au lendemain, on a été attaché des presses. Avant pour comme porte-parole, il y a Ferrigo, la trésor Congolo. Oyo a Monaki visite ya Weranson na ING na Belgique à Saliba live à Saliba vidéo et continue internet à Zame content en lobby que aujourd'hui sogi bah toi fallu ba bundi ça va Ferrigo là na Weranson aussi fait partie parce que pourquoi ça loyo Ferrigo là a robeta o ataki date à moni Weranson oyo azape mentorne à kikota la salle on a surtout tout mais quoi analyser na comprendre IG arena na PO ING on a fait pas beta kuna attends date kuna fallait déjà billetterie ne fo maman billetterie ba teli kala ah ba teli kala eh bege comme il au bon yo ebité ba teli bitala ba teli likala ben no ratchango likala kabo et comme na likongo mais normal wa simbika likala mais no simbika likala billetterie na pekisa billetterie bege makasi comme likokuma toi grâce na yebisaka yo awa ye ibango so ba salika mfo ba bombaka po menwa raina bango so ba salika mfo ba bombaka lo lendo ana tikota na yebisa ngo awa lo lendo akota la salle wana bo mona ka so e komi preka to ateka tike to beta annulation ezalo ndiminga po ausaba osala nyonso na concurrence sikoyo papa na ye o ba yembisaki ye kombo na ye na concert aza pisiko ye wana keka akuna te ye wana peka amenwa na vie linga salaka makam na yo nyos pisha soko zo vivre na tembe ke pisha nenga lati polo na ye ya Gautier bwenga pe na lata pisha nenga lati bracelet na ye ya Dior ngape pisha osuka na nzela. Dieu déteste les hautains et les orgueilleux et la convoitise. Nzambalinga angote. Mokili otozeza na mukolo nango. Même si à la Bible lobby malheur à vous terre, il est venu vers vous les diables. Mais mukolo mokili talaka mokili na ye pisha. Asa mi be connaît o ya pesa so comme déborder nango a frapper. Mais faire rigolo à musicien, à zappé na carrière dans tout ça là. Pourquoi pas bête taper bassal moussou. Si quoi problème est allié pourquoi kaka il faut bête kaka. Au moins mukolo kaka Gaulois akoboya ko beta ba arena wana. A okendene bien. Yo moni pourquoi pas pour barrer nango pourquoi pas bajibe ba beta ngo pourquoi pas héritier wata papona ngo héritier wata batila ke barrer na pona ngo talinga ngo te ye kanga maka na barrer na lokwa ye pa kanga maka na barrer na menwa pa otike tranquille te alongwa na banzela ba saleze belé na Paris ya lingi ka arena et puis arena ba na banda ba beta ngo te. Soka est comme prêt à bêta premier mayango billetterie zo bégé ti le lobby était kamate billetterie ba billetterie bégé non mbalo maintenant azulika mais ça basal pour na batunyo so artiste mais pona nini wana kaka il faut ba arena boyebi ba arena wana muto abeta ngo liboso fali tant bino bo beta ka ba arena ba fanatique fali ba ndo tia bino ka bakal. Beya ku fali te ba fan ba olinga te ba olinga po ba linga te bo kokana mutu na bango ba linga te soza mutamayele okimango yo pe kino bimisa seta la scène musicale lelo e koma ya wata koma wata ko wata mutatondi sango ko mais oui toto tembe ye mutatondi sa la scène musicale akoka popo na arena amapona salle na ya beta tranquille atondi sango tranquille sold out tranquille. Weranson yangiama a uto beta ne salne mususu tranquille ba Weranson net ba Weranson ba jibe ba na ba mentor so ba beta na ye
banesi barena na aobeta na ye mais ye ayebi ke bango na bawario bayokana te dans so atia arena eza neti aokamola fali litoi fali bawario mpe balinga takamola fali litoi ale baotia baarme na bango ale babandi obeta masasi nayesaye bino aobeta te yango wana yambala obilleteri o wana liboso afinga marta bozolo monene annulation ya concert esalamaki mbalo ekomi billeteri ezobege bomona ntina suka obeta te Pour nous souhaiter. Non, souhaiter, t'es dans la réalité, comment ça fonctionne. L'univers fonctionne comme ça. Qu'on vivre dans la concurrence et sous kaka mabe. Arrêtez de faire faillir ton concurrent. Surtout, na basalo ya beta beta. Oh, quand on sait la mieux que yé ba olingate. Voilà. Il a pas concurrence. On appelle si bango concurrence. Bango si ba sala il faut qu'il y ait un beta na epo Olympia na Zénith à beta pour ni arena. Et là on so kokana ngoto la na nkaka. Oyo kanoka ba Sony. Te bo pese concert mabe. Ba Olympia ba Zénith ba Bercy ça na beta na ngote. Yo kanga ba arena on en point. Qu'est-ce qu'il y a dans ces arénas là? Bon, ka continuer na mbalo yo ba chelikala. Tout en anti nasuka hein tam so ba olunga likala a lo ba be pom mbalo azo bege mais il a tam so ba problème il y a ba système comme ça les fonds là qui est ça qui fait on souhaiter ba bonne chance ngana sina pesa ke ba bonne chance mais nga pona nga abetane ba salle ne mususu abima nona makamba ba arena wana mais comment on a payé rançon na kibutia libaya ndé tam sous trésor congolo azo loba n'habiter ce point de vue no cause par rapport ouais rançon na cheli baya te ouais rançon na sane mentor ouais rançon na beta kana pota beti après 15 ans beti ali pas se ça na Belgique ouais on a rien à voir dans ces histoires les JB n'ont rien à voir bon bah ta concurrence bon bah beta parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué on se comprend tu sais que ouais rançon DJ salaki 15 ans mon beta gade retour ya roi et PCP makambo nga na olinga concurrence est loyale ndenge zalaka beti boy pour le lopeto monango ndenge lelo babimani kado sala promotion héritier watana begitoko wapi obalukela ba spiritas pona nini te ngai na balukela ba spiritas te ngai na lobaka eloko moko o même yego ka yemo ka ba kena ko na ofinga ka jamais pona ko arrêter hémorragie moko ezaki mabe pokombo na epe koma ina kati bato bazaki ba peti na ye ngai na ko finga wata jamais na ndenge kendela kana nde wata yemo ka bike mani ka ko finga nga jamais ngande na fandi boye concert oyo soki bonde na sala promotion ya la scène musicale et beta nga promotion ona ba na sala ya papa chéri binadama et puis après ces oya il faut na sa promotion makasi ne tabandi challenge à bébé voilà pour mon akango na TikTok na bandi challenge à bébé. On signale déjà héritier Watanabe à Robeta Mobangi na concert le 24 mai na Dôme de Paris. So comment héritier Dôme de Alonga maintenant abet na Dôme de Paris. No azo ki pe ba na wana te po lingi a créer biloko na ye. A créer ba salle na ye moko. Na génération ye pas créer ba salle na ye. Yezo kanga makana ba arena. Yango zo kutana kana ba kuba. Voilà, donc après la scène musicale, un Dôme de Belgique, Dôme de Paris, héritier Watanabe, billetterie, Ezer Koufonga Matopé, si bonne chance, et puis en tout cas le 24, voilà. La bonne musique. Napesi Kawa, Bambote Ebele, Régine Lunga, Napesi Bambote, voilà, donc en tout cas, Napesi Baspiritas Nyoso Bambote Ebele, voilà. Le petit ça qui n'a petit nanga siwa stone to créer en fifi siwa la bellissima lèvre pulpeuse lèvre pulpeuse la bellissima mikola so benga la bellissima lèvre pulpeuse voilà to pesier bambote mais papa chéri binadama izaki ka pombeni ya concert na ye ya liboso tsenga kufa kila papa chéri obeta le dima to zala wana bauti ko zo su matanga ya zulema wakati kibiso ya te papa chéri obeta na ye ata zulema ko faire obeta déranger concert te déranger concert te wana déranger dans concert te que son âme repose en paix zulema ayebi moko place akei que no ba saleli ba pesa ke main forte ya makasi il n'a pas voulu prendre soin de sa vie tu vois na vie soki médecin lobi tika biso surtout tika ba addiction parce que mon nzoto elingi suste mais yo eloko nzoto ezoboya Hollanda nango kaka seka zali na posa ke ne tombo voilà en tout cas mais eza pasi kokufa jeune ndengwana eza pasi makasi que son âme repose en paix akeka na kimia que la terre de nos ancêtres le soit douce et léger.
moi si totali ba témoignage a témoigné bola mouya papa chéri na o asali et moi-même j'étais un jour témoin avant na muntu na moko boy na mwande pa chirazo benga na téléphone pour nous luka solution ni place ni ba zulema ni faut basala donc au mon idée balobaka même si ba tiembo bambote biwa l'équipe biso makasi ya jola suba bambote ebele na yo vient nga jola suba en tout cas na peso bambote ebele voilà na pesi ketia mwana na dej bambote ebele na pesi petit nanga zozo bambote ebele donc voilà na pesi papa Jacques motema ya mama Mpia na pesi yo bambote ebele sikoza Junior Mukendi, Papa Poto, désolé à London City, je répète encore Chiquito, Papa Paradis, Patrick Maloavengi, Global Express, qui est encore Papi Choma, les mannequins, donc il y a Paris Lionel Bosset et la Pulga, Christian Manzala, Fallon La Donna, Cynthia Mwabilou, Mbote Nayo, la marée Naya Ebenezer depuis Saint-Brieuc, et puis pour nous rappeler le 8 mars déjà, tous en Orléans, donc voilà. et Montferry, brasserie de Montferry, le boss c'est Albino, le boss Albino, voilà. Donc Titi Kabalo Champagne Rosé, pour vous sanater, tous en Lucky Passport, toujours. Lucky Passport, toujours, en tout cas, voilà. Mais man qui tokom na so ken na suka, mais tom sous message phare et puis na bandeko bazaki toucher lésé par rapport à la citation na yo ou les cas qui internet. En tout cas, pas si eza pour na biso bato, la vie c'est un combat. Na CP na merci na bato so ba conseiller ngai. Merci na bato nyonso ba tindelinga ba code na bango. Merci ata bozaki mingi te 200 € pesa ka ebele. Merci beaucoup. Merci na bato nyonso to oyo batenaki à cœur ya obenga nga ba coup de fil na bango ya ko compatir na ngai, mais merci. La vie c'est un combat, je suis en train de me battre avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci vraiment na ba conseil, merci na bino nyonso pe. En tout cas na CP une émission. En tout cas malbatolobi o eko choqué limbisa. Merci. Voilà, Isaac Kibongo, Manique de John, la reine de Internet. Donc, Toyamba qui est Lelo, Boyoki, Batouba, c'est dérangeant qui mingi. Donc, Manique, Azo s'est porté. Donc, en merveille, na Angolou, il y a Nzambe et pourquoi pas, na ba prière, il y a Makasi, il y a Papa Nabiso de la foi, à Kosala, il y a Willy Mouchenito, Pesio, Ba Mbote, Ebele, Noko Jidoka, Luyalu, Maïba, solution, Amboka, Papi Awenzi, Ba Mbote, Ebele, Nayo, donc, Mosika, Okota, Labiso, et voté qui toka les courtois, Ndoyi, à Mokondi, Landry, Bissidi, Asken Baz, mon ami et frère, merci, na Bagnon Sobalinga, merci, na Grâce Kazi, Babi, le 8 mars, tout pas vient à Bisso Frank Poutou ou 68 Ri Emile Zola à Bezon, restaurant Kitoko et Zawana, donc biffé à volonté, na 20 € à Pamba au Koti, donc Kolia, Ndenge, Olingi, voilà, et puis Tokutana chez Chikito Papa Paradis, Diri, Pierre et Marie Kiri à comme la ville. Merci Nabaï Sobolinga, Pichaki, merci Nabaï Botali, merci Batoubolani, Image Pro TV, merci Nafaya Basket, Guy Basket, Chango Basket, Héritier Basket et Gas Kazi derrière la régie. Donc, Sokinzambe à Bombi Bisso, Tokutani Nambala, Yassima, Orléans, Senga, la nouvelle ville. Bye bye.